BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup mes amours, je vous aime, je vous adore, on m'appelle Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup, on a confiance au Bozo Pesabiso, na chaîne Nabino Bibiche Mbombo officiel. Awa to le belaka nyonso. 100% news et analyse to le belaka tout ce qui se passe dans la communauté congolaise et partout. Donc voilà. Bon mon titre wana, ça fait mal, j'ai eu très mal. Makambo ezoleke pas ba comédien et pas ba journaliste, ba chroniqueur. Tomoni moura abimisi ba vérité. Nazoche la bino ba audio. Bo yoka et puis to kozonga to commenter. Naina lobaka boye na vie moninga malamu eza nzambe. Oui. Moninga malamu eza nzambe. Talaka mutu nini oyo ko betela ba secret na yo. Talaka entourage na yo za star mais contrôlaka monoko na yo. Pour un jour makambo yo zoloba ofongoli motema ozoyebisa mutu oyeba te mutu wana yende un jour akokoma arme ya destruction na yo. Mutu wana nde akokoma lokola pierre d'empêchement ya vie na yo. Na yo qui passe na ba audio o eleki mais suivez et puis to kozonga pour to commenter. J'ai eu très mal. Je ne sais pas au Mourazoloba, c'est la vérité. Eza lukuta to ebite oui si c'est la vérité. Est-ce que Azaka obligé à rolobango erake poto to zonga poto solola a to lobaka vérité. Suivez d'abord ça. Marina là-bas, série ou asaka émission, alobi na longo na famille Libota, ba pekisinga na sala émission, na sala théâtre pas famille nanga. Ba bina continuer bétide. Non. Lukuta, Marina là-bas. Istolo Rémi Mtabete la bisongwa, Rémi Mtabete la bisolo solo o no sara zou a belle vie. Au silica. Parce que yo la belle vie, bozara moi sinon mobile. Au kanga belle vie na mbeba. Au kanga belle vie na mbeba. Au yebisi belle vie a pété yo. Abi d'après tout. Boboko la été, bo lesta la été. Yem tazo amino en charge bureau mobimba. Or mi bureau, faut respecter. Et or mi bolingo na bino so na bino faut respecter. Oyebi comédienne oyo, belva Emilia Kiyo pour na comédienne wana. Na tanga comme comédienne wana te vu que to solo moi bien. Mais na opesa be indice mususu. A Emilia on a mis sur comédienne wana oyo sala zo a belva tindi yo. Pozwa opesa comédienne wana loko. Loko la yo o yebi ke comédienne wana bimana belvi o pete obi belvi alinga kitisa o na mis sur comédienne wana. Et simbate o posangote. Et simbate o salangote. Belvi a silike la yo abi or mi mambo sala ka fo boye ba mambo mi no sala eza mambo ya cc yo ngo koma ko manifester makamwana na miso abato pesa belvi kana belvi a pété la silike la yo abi d'après tout mambo na bino eza mambo o ko sango na biroté o ko yo sango na biroté mais et c'est no peso komba comédienne wana yo fo beta matière o fo beta ngo bien ndesala ke Marina siliki Marina Mobango abanda théâtre kala akoli na théâtre abanda théâtre depuis groupe à papé Lombe famille Marina ba pekisa Marina ko sala théâtre te kana tamuke makambo comme konina na réseaux sociaux Marina leka bino oh non ba pekisinga papa na ngala bifona zonga la betidi mama mukolo lokwa Marina papa na ya pekisa ye ko sala théâtre la famille bota na ba vidéo na sa famille boto eleka bota la tant bakunda dans l'association na bango nyonso même na ba manifestation bomona Marina so sa grâce baso latin botala Marina la grâce baso latin bomona e place Marina so sa grâce baso latin la famille constante beaucoup c'est la constant tant qui rindika et comme makasi na Belvi Aïda se retiraki Aïda na mama Belvi and intéressé te bo ça constant au bien bo zonga na moi sima muke bo ça rétro muke tangu grâce à komi makasi na Belvi Aïda a s'éloigné na Belvi même na ba film et pas Belvi dans le kasute même na mama Belvi a combien à distance bo ça constant bien pour découvrir ma msuna sima kuna
so bo sali ba analyse na bino bo découvrir ma ono loba et ça là qui a eu da bendana na ye parce que Aïda mona qui on croit pas mon ya trahison na monde ba pele zo côté belé ba maman na bazo benga ba pire sœur na bazo benga qu'est-ce qui se passe oh là là na so boka matière malem c'est quoi les problèmes boti kangana lo kiem qui la famille. Voilà mes amours. Non, c'est la bino image wana rapport elongezo monde na te mais botala quand même image wana oyo bano ya ba sud-africain oyo ba bina na bango ba weekend ba yaka na bango ko sepelisa nzoto na bango ba bina oyo za culture na bango bazo lakisa do ba bina na bango na nzela donc nga peso na lekiso na ke ville en tout cas vraiment na sepelande ba bina ya on a che bino image beau savourer bango baza ba tout monde ba bina na makolo. Revenons à notre mouton. Bolandi parce que biso na chaîne na biso tolobelaka nyonso eza actualité tokotaka na nyonso. Lelo na sepeli na yela bino news ya ba comédien. Boyoki bino moko ndenge Moura de la presse. Alobi actuellement azana poto abimisi ba vérité. Abimisi ba vérité. Nangi na yeba. Bato mayele boza na chaîne oyo. Oui, c'est vrai. Abimisi Belle-Vie azalele, abimagana Grace Temo, abimagana Marina, asalaka boye, patati patata, akendaki na poto ba chauffer matrice, everything wana alobi. Oui, alobi a se défoulé. Donc po oyebake azalaki na makambo na mutema na donc il a fallu à s'exprimer. Abimisango po azala free. Nangi na yeba. Siko yendenge abimisi matière boy. C'est pour quel intérêt? Oui, alobi, mabeba sala et tout, Belle-Vie azaboye, nyonso wana oboyoki audio wana ba obalanda nga tina suka. Nangi na yeba bo oya alobi. Est-ce que eza important alobango? Alobi ango po azwa nini? Parce que comment on a makamune zobima boy, c'est nuire la réputation, c'est pour nuire la réputation d'une personne, oui. Besoin de temps. Surtout le but total bien mourra malgré tout ce qui est grâce à ça là. Oui, grâce à ton lobité. Azamalamu. Parce que Batunyon se plaint de cas na combo ya grâce. Ba comédienne nyonso, ba chroniqueuse nyonso, grâce à ça là boye, grâce à ça là oui, à ça là mabe. Merci. Si ko mutongo à ça là mabe. Nazoye bate mutongo on dirait pas zo réagir te anayebi te soka réagir à ça la mabe. Nabi est-ce que ça important ko ya nango na ba réseaux sociaux? Eza important. Moura to moni a kepoto ando lobate. Or bando ça ba démarche na po kende poto. A kepoto to moni poids à lâcher à pesi matière. Donc nyonso wana abande ko bomba nga na motema. Donc azo tambola azo matazana makam na motema azo préparer que na tomboye na ko exploser. Yo makambo boye nga na chaka ngo apo et enseigner biso e fongola ka biso matoyi ba abonné à Bibi Chimbombo officiel. O tambola na mutu o ebité mutu moko bo sala makambo ma bomba na motema mais un jour a ko exposer yo. Yango dans la vie il ne faut pas dire tout à la personne osana ye ndeko ami. Tala mutu nyoko yebisa ba secret. Omoni il y a d'autres choses na vie. Oh yozo sala lelo na ami. Yango ndelo bi koza arme na yo. Oui. Yango ndeko za la arme oyo ko bundisa yango ndeko za monguna na yo. Tala niveau to mona ki Grace Temo na Moura. Façon Moura sala be mission afinga. Afinga pour na Grace Temo a telemela ya lobela ye metala lelo. Ba secret comme obima. Ba komi binemi. Siko toye ba pe pourquoi Moura o salango? Parce que na pas su oyo Grace Temo a salié. Oui, aza mutu. Aotala nga na ndimi ba risque. Na ndimi ba to ba finga ngai na défendre mutu moko ye ba valeur ya ki camaraderie wana te. Mais tala mutu ngo lelo apesinga monnaie des singes.
yango etindi abimisa ba vérité à s'exposer. Tomonaki alekaki une émission et pas ya les questions na Congo Liziba. Abimisaki grâce na ebanda kuna été grâce boye belvi akabelanga somo akabelanga eleka $200 te eleka ça $150 et tout. Ah, mais mutu soko akabelo ata $10 kabelo kakati. Est-ce que mutu po ondimaki akabelo faut kabelo mbongo ebele? Nga bato balobaka nanga en fait bato baloba en général oyo kabakate. Oh, est-ce que mutu wana azaka obligé au kabelo? Yo pe faut kabele. Loba olobazaka oyo yo kabelaka mutu wana kabela côté oui, wana c'est normal. Mais yo zo yebisa mutu o kabela kanga ite mais peut-être pe mutu zo yebisa kabela kanga te mutu wana kabela ote. Mais zaka kokab. Donc c'est ça. Moura aibi pourquoi au sala makambo. Il sait pourquoi comme tina niveau ko bimisa. Oui, to ebité. Parce que à ke poto to ebi kuna na poto kuna ata bimisi na okangaye. Ba otinda police ya poto ba to Congo ba okende kuna bakangaye à lâcher. À lâcher. Dans la marila là ba lelo to yebi ke non o azala moi c'est Belleville. To yebi lango wa. Est-ce que ça ya solo? Est-ce que eza ya solo? Mais ce que ça ya solo te. Eza ko bebisa image ya moninga parce que comme on a Belleville wana azanga mobilité. Azanga mobali, azanga ba belle famille. Grâce temo. Ndenge pe ba traita ye, mwana mabe, patati patata, mabe nyo sosana mokili. Azanga mobilité. Mais si ko otali ke oh, meilleur ami, mon ami, mais yé lelo akomi ko détruire réputation, akomi ko bimisa nyonso. Donc to moni presque nyonso bimi hein. Kutu boye, azalaka na boye, to moni pe Karine Mokozi abimisi grâce wana kutu, to kendaki na yebo. Est-ce que zaka important ko bimisa? Yango makambo oyo, il faut apprendre à biso, ba abonner à Bibi Chumbombo officiel. Nebi que vous êtes sage et intelligent. Makambo abo, il faut efongola biso miso. Tala mutunyu aza tout autour na yo. Tala makambo nini oyo ko solola na mutu wana. Parce que ami wana yende akokoma. Bato bele mabala ebeba poani. Nikola ba mi d'enfance. Nebi fi morobo tellement abala ya abala liboso aminae. Abala libala ngoka ya bongo kandenge zalaka. Après quelques années, camarade ne aye ko bala na sima. Camarade wana ba libala très bien. Atali boyo ki jalousie. Eh ya bala libala bien. Nga libala na bala ya malongate. Mais ya bala liboso. Camarade na yoke la kaye jalousie. A comment que les jalousie? À finir par koyibisa mobali na ye vérité. Que moi si na yo. Tala kutu boye. Alongola ka bazemi. Asala ka boye. Asa ma benyon so ebisi moi si libala kufa. Liba les coups après quelques années, 2 ans, 3 ans, mon bala yako découvrir que camarade nae, à salanini, à boma libala nae. Ti, nzamba sali grâce, ne ba yaki kozongana. Mais ezaki passé nae. Makambo, oh, ya sala na passé. Ayaba kite que un jour, et l'autre yezele na venir, ayaba kite. Oui, yango makambo mususu, surtout na matière à bolingo. Et il y a d'autres choses, il faut que ça déjà mobile notala na bimana boye na sala na boye. Mais ce n'est pas aussi très important que ça mutu nyonso o sala na vie na mobimba. Eza mibali mususu to basi mususu o yebisi e vérité ya likambo moko boye e komi arme. Anytime o bino boswani. Iya obandaka ko rappeler likambo wana. Tala kutu. O sala kiboye. O zonga kiboye. Tala obimaka na boye, yango wana kuto la raison. Yango batunyo so basala oboy parce que tu as dit la vérité. Oui, la vérité oko bisa mutu ba biloko mususu o moni que non eko beb sa relation na bino dit la vérité. Mais tala lelo makambo to ko momona. Non monoko na ba communauté congolaise abona ebité comme ba communauté mususu to so apé temps ya ko fréquenter bango te mais oyo ezo sala me pa na biso, c'est la bassesse. Tala lelo abimisi vérité. Belle vie. Akendaki po ba chauffer matrice. Est-ce que c'est important to yeba? Si on a bipé belle vie, bino pe boza ba star. Soit disons boza ba star et minene ya mboka na. Soit disons que tout est boza ba star parce que au sara ba film no bien, au côté ça non bon oza la patronne na ndenge na yo.
Siko, ok, ça là, ok, États-Unis, aux autres qui ne ça là, pourquoi dire aux gens? À moins que ça va tout. Parce que c'est l'eau moussou, au kobeta li solo, mais bah imaginer, bah commission ya solo. Congolais, tous abongo. Ngana bibiso ba Congolais, tous abongo. Donc bah bako bamelo likambu, oyebi mutuna makolote. Prévané, tout le monde n'est pas hérité wata. Hérité wata ba bambela likambu, on denga zaboye. Héritier wata azana 4 lettres mais ti lelo. Bellevue ozo ki noko sa makambu na yo. Pourquoi koyebi sabato? Peut-être ozo benga bureau nanga mais ba opanza ba secret no nyonso. Yango makambo ba star boye, bo permettre kate era musala boye bo sali musala, ko permettre te bato baza tout autour, surtout ba congolais. Baye banda kuna yo, baye ba mobile na yo, au fongoleli bango motema. Donc makambo boye faut et après narabiso. Non loba n'importe quoi te. Non loba n'importe quoi te, je ne ferai pas n'importe en fait non loba n'importe quoi te, je ne ferai pas n'importe quoi, oui. Donc ça n'importe quoi te, non loba n'importe quoi te, oui. Parce que yo zo benga bato bureau na ngai. Parce que on eloko muka lobi. Marina baza bakangama binemina grâce. Oui, et cause ya solo et cause appelle le kuta. Mais ce que ya solo c'est sa vie. Mais pourquoi l'exposer? Au moni siko batunde ba traité moura. Oloba vérité mais o amutu moro mabe. Ata bato baza tout autour na ye wana ba ser na ye. Baby que oyo aza mutu moko élément dangereux. Non yebise maramunanga mais un jour au panzango. Mais ça montre déjà ce que tu es. Pour Batou, Erba Oyoka, yabim sakaba seke, ami o bazala na ye. Abimi sa vie na ye. Et bon boni ngai. Wat ba comprendre directement, oyo. Toti kanabiso. Toti kanabiso parce que ceux qui n'habissent makam, a osala nini, a obimisa ngona miso Batou. Ça fait très mal. Et ça l'a vraiment passé. Balobaka, élévation, et y a toujours na ba combat. C'est ça. Siko Bellevue va traiter azalele. Siko, c'est parce que, batika comme on a mobile na été, na ba réseaux sociaux. Yon bazo traité bongo. Mais ce n'est pas seulement important que ayana ba na vie privée na ye. C'est important hein. Bini bozo sakana ba cuisine na likambo ebi mutu na makolote hein. Ba cuisine nango. Ça fait mal. Mais ce que Bellevue na cause apena ba famille na ye ba belle famille. Erba yo kamakambo et ça la nini. Moura a yozo bimsa ba secret à Bellevue. Que Bellevue n'est pas boye. Abimana Marina. Mais Bellevue wana. Olia tambongo na yete. Oh, ando kabola biso $200 to kaboli. Ah, na Congo. Mouto kabelo $200. Et un bon rebelle. Ata $50. Ezambo ata $10. Wande connecté. Ezaka po amonia sepelisio akabelo. Ezambo rebelle. Mais pourquoi koluka ko bebi sa image? Est-ce que c'était seulement important? Donc ok poto obimi sa image wana. O sambwisa baninga wane to benga ngo ko sambwisa. Oui. Et ça ko sambwisa. Siko eza ko bebi sa réputation à batu, c'est ça. Parce que RIO lobi wana batu basali nini? Ba yoki ba retenir ba capter ba ndimi yango. Mais ce que les gens il faut aïe à éclaircir bateau à longola image wana. Pour ceux qui Bellevue a l'équité, Marina a l'équité, grâce à l'équité, ne ba fingi ba onyo so ba lele. Bateau ba kotika na mutu na bango ke bateau ba za ba lele. Au moins peut-être ça yango te. Si eza yango eza mabe, ba tika vi wana. Mais ce qui est yango te ke ba koleo na nzoto ke non yo ndongo zawana oza boy. Ça fait mal. Ozo détruire image à moto innocemment. Yo ndongo ke na poto oza ta na habite pas même à moza oza quelques jours. Fandana nous s'installer.
Ok, qu'on s'installe, mais au bandit qu'on panza. Oui, c'est bien, aux hommes ta vérité, moi, de qu'on a mobile. Aux panza. C'est pas important. Est-ce que yo ozana mabe oyo sala bangote? Na ndenge bwando tambola na ekiri wana. Est-ce que ozana mabe o bando sala bato oyo zo panza wana te? Yo oza muta vérité, o pesa matière, merci, o pesi matière, YouTube lié, bison soto sali ba vidéo, o koti moi mukie, moi mukie koti. Oui, c'est ça. Biso musala o tozo sala o eza tozo lobela news nyos zo le kana communauté na biso ne musala nanga. Ki Congo 16, tozo loba, tozo analyser. Mais nga analyse on a salaka. Eka na osala beza po mutu na mutu a tirer leçon na ye. Makamba boy, oui, moura asali boy, oui, c'est une bonne chose. Mais mutu a tiré leçon. Que mutu azaka mutu, ko pesa confiance c'est pas mutu te. Les loko fongola motema, ozo fongola. Parce qu'il y a des amis mususu, tu te sens ouverte. Au moins que oebise nyonso, yozo ebise, obi motema mutu ozo ebisa te. Tu ne connais pas le cœur de l'homme est saturé, est mauvais. Tu parles, bozo tambola ensemble, everything bozo sala, azoyeba. Mais un jour après des années, à quoi exposer, tala kutu tokenda boy, tala sala boy. Yango batu musu na vie ba komo préféré ko tambola bango moko. En sala makamune ye moko, meilleur ami na yo, mobali na yo. To mwasi na yo, komisa e bongo. Soit tu sois petite sœur na yo propre, comme c'est elle qui na yo botambola bo matarana pour éviter tout ça. Biloko ko éviter yango yo. Biloko ko éviter yango yo parce que biloko ça montre que motema moteza kaka motema parce que tout le monde a niveau ba télé réalité ba lisanga na ba écrire bando sala. Baza ba fandi ba osala ba bazo mela ba olia ba pizza to mona niveau camaraderie ya moura ya malika ya banani ya na no mona ka ba ekiri na bango metala lelo panyanya yango bikiri e panyanya kaka amitié bonga bozaka deux. Soko moni camarade na yo aza lelo na oyo lobina o camarade ma bima na ye. En fait bima na vie na ye, j'allais dire. Oui. Parce que mutu soki aza asolola na bato belé. Ngana za nga mutu abato, ngana za mutu abato. Tala pe soka za mutu biloba loba mingi mama yeba que tout ce que tu lui dis yeba que et comme déjà na mato ya bato mususu. Omeka ndeza te na ebiso ya mo etala kutu ye kutu tele loko boelekele eme ko bomba te e ko bomba en fait bomba ngo kaya ko loba te wana entre nous entre nous mais entre nous wana e ko bima oyo yebisi ye pas na ami na ye pas na connaissance na ye quand yo zo yebisa ye maman o se détruire yo moko biso mo to mi chumulo laka mabulu na biso parce que tu as tout dit à ton ami oyebi kuto eloko boeleke linga eloko boeleke biloko musoko oyebisa lobano biloko moyeke no eloko ata un jour et poser problème te mais soko oyebi osala eloko moko grave eloko moke no un jour eza contre yo il ne faut pas dire à ton ami yebisa ta maman na yo bandeko na yo ata ndenge nini ba couvrir yo kaka soit mobali oyo za na ye soit mwasi na yo ngako na mona ka soko za déjà na mobali comme c'est meilleur ami na yo boza la bongo oui ami on peut pas parler ba biloko ça superficiel parce que un jour na boye comme arme tala kutu n'importe boye oui mais ami pe o akobima andolo ba c'est aza pe motema kama be yango motema ezaka nzambe na yeba motema ya mutu. C'est Dieu qui connaît tout. Na makambo yo ngana ye nangwa na chaîne po et apprendre fongola biso maele. Boyeba ke il ne faut pas dire n'importe quoi à la personne oza pembe na yo. Oui. Yo ba tumusu ba comment faire o ite ye adinga makamne ba tuba te ngaku to lobi nanga bongo na linga ka bongo fois 100. Oh, oyeba makamnanga
yo pourquoi lingo ebaka makamu nanga ngana tuna ko makamu no oh yo ebaka yanga poane donc oye bango parce que lobby obanda ko relater nga et surtout ma mobesa ma so nzamba tombolio déjà makasi sili donc soki ozaka na passé moko ya mabe yeba ke nyonso ko bima na réseaux sociaux ba rozoyo ba fingio ba fingelo na mobali c'est ça. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement na souka. Nayebi ke bolandanga ti na souka. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement. Awato solo laka. Awato sa ma qualité. Awato solo laka posé avec des hommes responsables, de femmes responsables. Tout solo la makambo eza motuya. Na linga bino mingi. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibi Chou Mbemba officiel. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous.